Église les ambassadeurs pour Christ. APC Namokuse. Bosimba Pebebake. Peuple de Dieu. Bayaki tellement ébélé Mokola dimanche 12 avril 2026. Oyo. Pour participer à culte d'adoration et action de grâce. Oye les Kanaki Kitoko. Sous la mouvance du Saint-Esprit. Wapiepai. Le pasteur Hugues Ilunga. Azwaki Batex ébélé Lokola. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8. Jonas chapitre 1er, verset 1 à 3. P. Matthieu chapitre 28, verset 19. Pona kolobela na mama na likambo oyelobi, de la hauteur à l'urgence de la mission. S'intitule de la hauteur à l'urgence de la mission. De la hauteur à l'urgence de la mission. Ce qui n'a pas limbo na lingala na kouta likolo pona koyanola na lombangu na itina ya Nzambe. Alléluia. Na kouta na likolo pona koyanola na lombangu na itina ya Nzambe. Si on peut acclamer le Seigneur. Amen. Et par rapport à notre pensée, on a structuré sermon en 4 parties. La première partie, c'est une partie introductive où nous essayons un peu quelques concepts pour comprendre notion et mission, toute notion et appel. Et la deuxième partie, pourquoi l'urgence? Et pour la troisième partie, nous allons dresser un tableau sur Jonas, Jonas comme modèle et contre-modèle de la mission. Et la dernière partie, comment participer à la mission. Amen, amen. Nengo, tellement prédication oyo ezalaki penza na profondeur ya makasi boti kanaib sabino que temple mobimba mutuna kwena ye azalaki très attentif pour que aye bako bénéficier eloko moko ya mutuya na kati na mama na likambo oyo pe aluka par quel moyen à comprendre malamu ni nyango elakisi de la hauteur à l'urgence de la mission. Salle polyvalente d'Inga, Oyezwami sur avenue Inga, numéro 4, na quartier Adoula, plus précisément na commune ya Bandalungwa, Bonimelanga que. Et servaki de cadre Mokola vendredi 17 avril 2026, Oyo, na ngonga ya 9h, kino na 12h, Pona koyamba mobange na conférence des serviteurs de Dieu, Oyezalaki bongo organisé par Nema Ministries en collaboration d'accord du Christ avec le concours. Il y a le prophète des nations, prophète Nema Sikatenda, l'homme de Mamulaka, et Longona archevêque Jibaya Mapia, Oyazali, Mokambia, église du réveil au Congo, sous le thème à grande envergure. Oyelobi, l'église de Jésus-Christ du 21e siècle face à la petite couronne. Oyope Zalaki, et exploité avec impact et idéologie, Naba grand homme de Dieu lokola, apôtre Mélar, Peli sous le révérend Géry Kabungo. Topé Nzambe, merci. Surtout toi encourager Moussaleli Nzambe yo bongisi yango donc apôtre Meillard Mokambi ya jeunesse ya église du réveil du Congo était makambo ya boye ezali ya motuya surtout kotalisa bato ete ata toza kosalela Nzambe epekisi biso ko se prendre en charge na kosala mpe misala mosusu oyo totangelaki baklasse misala mosusu oyo ekoki kosala baretour ya projection nde ekopesa makasi na sango malamu mpe ekopesa makasi na église. Eza makambo Nzambe alobaki pour la unité à corps du Christ. La petite corne, l'esprit de la petite corne face à l'église de Jésus-Christ du 21e siècle. Et je pense que grâce à Kolanda, sur la tina message oyo. Tout ça comme on a le makambe belé, papa na biso balakisa biso totikala komona te. Comme si Yesu alembi ko pesa batu ba don ya solo. Papa na nganza maloma na obenga Daniel. Daniel Musée Alexandre Edina bala poateya akobenga papa Daniel Nzambe alobi nini lelo mwana. Makamuni Nzamba ko sala lelo. Nzamba alobi kaka lelo bikwa masumu. Bikamo ekozala mingi te.
soit lelo bakoya na mutu moko afuta ngo bana koteya yebisaka bakate basinga kobika nzambo oyo bakolisi na biso ye wana mais auto za komona lelo za kosala mawa souci na biso préoccupation c'est la église tous ensemble donc quand on a mis un président à jeunesse église mais tout ça qui est logo pour la église corps de Christ et on moni toujours la plateforme belé batu nyonso ba yepo balanda maloba donc pour la ngai sengo que vision na biso nzamba akopisi yango ezaki maposa na ngai que tout sangana pour tout ça musala. C'est une très grande activité organisée par mon ami l'apôtre Méa sur un très bon thème, l'église du XXe siècle face à la petite corde. Mais on m'avait confié un sous-thème et je lui parlais sur le ministère et sur l'entrepreneuriat. J'ai expliqué au pasteur, au 21e siècle, on va rester à l'église en vue d'atteindre les offrandes. Il faudrait que le pasteur soit entrepreneur, puisse créer des activités, puisse générer quelques recettes. Dans le sens où même si aujourd'hui il n'y a pas de offrandes, où il n'y a pas de culte, mais que les pasteurs puissent être en mesure de se prendre en charge. Bondi melanga ke na komona lolenge église ya mikolo ya lelo ezali kotambola na mwa mbilinga yango etindaki basali na nzambe oyo bayeba kosangisa mayele mpo na koluka kointerpele conscience ya génération actuelle ya baserviteur de Dieu na souci se moko ya koluka ete bazala emporte na mopepe ya mokili te kasi batikala toujours focalisé na essentiel oyo ezali bongo koprepare église mpo na enlèvement. Tout est bien qui finit bien et le baba il le poteau. Bosimba pebeba que. Mokola dimanche 12 avril 2026 oyo kobanda ngonga ya 14h kino 19h nde ezala kibongo clôture ya ba prière ya 100 jours veut dire maombi ya kafu oyo ezala ki organisé kuna na ACK Wenze na Brazzaville oyo ezwami na numéro 1803 na avenue de 3 mars et pas ya l'homme fort. L'apôtre Jean-Marie Chimungu, bondi melanga que atmosphère ezalaki na niveau très élevé, pe l'Éternel des armées azangi sakite kosala bolamu na libota na ye oyo batondaki awa mobondo kouta de tous les 4 coins ya Brazzaville po na koya kosilisa pe kotia mokoloto na maombi oyo basalaki pendant 100 jours mokoka toujours na koluka elongi na Nzambe. Honorable député, chers collègues, initié par l'honorable député provincial Diabanza Mwananene Martyr, élu Yabana Matete, Bosimba Pebwebake, na séance plénière ya vendredi 17 avril 2026 oyo kuna na assemblée provinciale ya Kinshasa sous le leadership dynamique ya honorable président Levi Mbuta Sangupamba boni melanga ke ba élu provinciaux ya Kinshasa ba sili bongo ko déclaré recevable et dit portant protection ya population kinoise contre le banditisme urbain oyo wapi na exposé na ye honorable Diabanza atalisaki ete ville province ya Kinshasa depuis un certain moment ezali ko connaître une recrudescence ya criminalité oyo ezali bongo musala ya ba malfaiteur oyo babengami na kombo ya bakuluna bazali ko terroriser ba habitants ya Kinshasa pe phénomène oyo ezali ko causer désolation ya makasi na esprit ya population kinoise surtout que bakuluna ngo bakoma ko commettre baka ya vol à main armée ba extorsion pe lisusu ba meurtre. To vivre na ba petit na biso na ba jeune na bana na biso na mabe nyonso to vivre na ba quartier mais malheureusement responsabilité au photo zwa poto kende bitumba contre phénomène wana tozo zwa ngote. Dans les jours à venir, je me permets de le dire, phénomène wana et ko sala neti to komi phénomène à gang na isti ce qui responsabilité na ville province à Kinshasa et Zouamité. Pour ville province à Kinshasa, ils a épicentre ya phénomène wana. Je peux me permettre de dire, ils a la machine où est produit Zarabango. À tout le monde, on a banda kana kimpese partout. On irait mingi ba utaraka na Kinshasa. Raison pour laquelle je m'étais dit, il faut réellement cette ville à sa responsabilité née en main pour Mekakobundi. Ça tant bien soit peu phénomène wana par la cause. Je crois réellement il y a une dimension qui nous est permis
ou peut-être la proposition Kota qui Penzate, pour la mesure d'application des édits, nous avons la possibilité réellement de prendre des sanctions et d'amendes contre bateau il faut exécuter en bazo salati. Donc surtout mon gouvernement provincial après que Edie Koleka musala nezo sala matete robaki sa dimension en apo to contraindre exécutif provincial à kende na bitumba contre réellement le phénomène Puluna. Voilà pourquoi na plénière ya vendredi 17 avril 2026 oyo élus provinciaux zwa kibongo mokano ya ko déclarer recevable et dit oyo na souci semoko ya ko luka ko mettre en place une nouvelle politique ya sécurité na tina ete ko apporter une réponse efficace na likambu oyo etali banditisme urbain. Longonia mingi na le chouchou ya bana matete honorable Liabanza Mwananene pona initiative oyo ya motu ya mingi oyo ezali ko promouvoir le bien-être et surtout la sécurité ya baimboka. Voilà un homme digne oyo azali ko sala musala na ye kitoko en tant que molobeli ya petit peuple. Kaka ndenge makomi eloba, faites toutes sortes de prières. Bondi melanga que mobange na veillée de miracle et salemaki avec impact pe idéologie na butu ya vendredi 17 avril 2026 oyo kuna na terrain municipal ya Bandalungwa oye tonda ki plein à craquer lokola liki à travers une connexion spirituelle ya haute dimension entre le prophète des nations prophète Nemasika Tenda Jacques Baki Selaye l'homme de Mamulaka et Longona avec Espérance Mbakadi oyo ya église de Mangembo oyo bayeba kibongo kopambola libota na nzambe ya likolo na mama na likambo ya motuya oyo elobi la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bosimba pebe bakeuil kaka ndenge balobaka Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Bondi melanga que connexion y a les deux grands hommes de Dieu oyo et salema qui na objectif y a délivrance y a ba âme captive et belé oyo bazalaki présent na kati ya veillée oyo veut dire lola ezalaki ya kofongwama na ndenge akosakana te kaka ndenge bokoki komona na bilili ebele ya batu oyo bazalaki ya kokangama awa bakutanaki na visitation ya nzambe pe lisusu délivrance ya bomoi na bango ezalaki tellement assuré batémoignage enokaki awa lokola mvula lokolo oyo ebimanga ipota kaka pamba bakatanga lokolo banda 2024 lokolo yango banda na bakatanga na bima na hôpital esali sikoyo 2 ans et 2 mois pota ekaukaka te natambolaka pe te namoni pasi nde lelo ntango profete alobi oyo ayaki na beki abwaka nde nabwakaki beki yango na terrain. Dimanche, jour moko, le 19 avril, ezali clôture ya musala tobandaki lobby na veillée. Naza ko invité bino boya. Yesu Kristo abongwani te azali ya lelo ya lobby pe libela na libela. Yo moto orataki veillée à lobby. Tala ba image, tala makambo nzamba salaki. Naza ko bengisa yo yaka. C'est rattrapé. Un jour suffit pour ton miracle. Merci. Na bengi bino ebele. Na bandimi, na bakinois, na bakongolais nyonso bazolanda biso. Dimanche 19 à partir de 12h tozali lisusu awa na terrain municipal pona kokoba musala oyo bandaki banda butu ya 17 et comme si biso samedi 18 et kozala clôture na yango. Et Bible lobi suka ya likambo ezali malamu koleke bandeli na yango. Boya ebele. Ba ouvrier dernière heure ou adataki butu boya ebele. Bo fongola mitema nzambe akomi monista kosala makambo ebele na bomo ina bino programme oyo ekotika ba trace na ba vie ya batu eloko moko ekoko effacer yango te ezala lelo ezala lobi boya ebele na kombo na Yesu Kristo. Kasi botika na mbetela bino lisolo
tellement église ya Mangembo ezali na kati ya kotonga temple ya sika na kombo ya Sion yango esali ete l'homme de Mamulaka atiaki loboko na poche abimisi eloko pona kopesa na pasteur Makadi pe lisusu tellement abengisaki église mobimba ya Dieu vivant bango pe bapesaki contribution pona kosoutenir ete temple Sion etongama na lombango nyonso boye nde esalaka. À l'occasion ya clôture ya mois oyo ezalaka dédié na droit de la femme bosi mapewe bakeuil mokolo ya dimanche 12 avril 2026 oyo commune ya Ngaliema ezalaki tombe na ndenge kosakana te à travers mobange na activité ya solidarité dénommée pesa esengo na bamaman sous l'initiative ya le vrai homme social ndeko Moïse Mbuyi oyo azali porte-parole privé ya autorité morale ya parti politique à Desco, son excellence Tony Kankushiku, boni melanga ke, etuluku monene ya bamama, oyo batonda ki mobondo awa, na kati ya salle missioni, baye baki bongo ko retrouver sourire, à travers geste oyo, ya kozwa moi eloko veut dire, soutien financier na maboko, ya ndeko Moïse Mbuyi, oyo eko permettre na bamama, ba se lancer na ba diverses activités, dans le cadre, ya ko promouvoir autonomisation, pe indépendance économique ya ba maman. Talatina na maloba na ye. Le vrai homme social, Moïse Mbuyi, ayeba kibongo ko saluer implication très significative ya son excellence Tony Kankushiku pour la réussite ya activité oyo pambate ezali une vision en droite ligne na oyo ya chef de l'État oyo ezali reconnu surtout na plaidoyer na ye en faveur ya masculinité positive. Comme Moïse Mbuyi, o ba compatriotes congolais ebele baebi ndenge ba pesi biso connotation les chouchous ya maman ya République particulièrement ya maman ya Ngaliema awa tozali bongo na esiko babengaka église ya Missioni na commune ya Ngaliema na cité des anciens combattants esika wapi tosanganaki lelo na occasion ya clôture ya mois dédié à ba droit ya ba maman oyo structure monene tobengi na komba les amis de Moïse Mbuyi basa organizaki nde bozomona zali entouré na ba maman pona kopesa esengo na maman ezalaki activité oyo ezalaki na litomba ya monene mingi pona kopesa sourire na maman Ngaliema kokoso ezali makasi na maman Ngaliema tujaki bon que topesa maman liputa te tomela masanga te mais topesa maman moi eloko oyo ko permettre ateka nguba ateka talipa ateka tandunda et je pense que vous avez na kati ya salle bomoni comment est-ce que les communs de mortels l'ensemble mobimba ba sepelaki na initiative wana et aussi cette activité na tout manaki na nzambe tout na nzambe na zaina esengo makasi et puis na pesi maman nyonso Ngaliema merci o na kati ya maba ibete Moïse Mbazali chouchou na bango azali moko ya bango mwana na bango pe na pesi merci na partenaire na biso o azali les hauts représentants ya tata mokonzi eko o ezali phase ya liboso pona commune na biso ya Ngaliema to préparer déjà événement ya monene lisusu pona mois de juin tokozala siko na Ngaliema te bamwa bako nyoko mamuke tokende commune mususu soit na Lukunga soit na Funa esika tokopesa pe sengo na ba maman et puis na mois de juin na mois de septembre pardon avant que la saison nga tokosala action sikoyo il y a 4 districts na biso oyo kosangisa ba maman nyonso na batata pona kopesa siko esengo na rentrée scolaire ya retour ya bana biso na kelasi adhésion eza ya ofele eza parti politique te eza association sans but lucratif maman ya Ngaliema maman ya Lukunga esika ya azali maman ya 4 coins ya République démocratique du Congo a hésité à s'adhérer gratuitement et puis après bana kozwa ba opportunité nyonso oyo les amis de Moïse Mbuyi et pesi esengo na maman Ngaliema mokolo mwa lelo. apesi biso base na gato na mvala sepeli makasi po soki ye te tolingi tozwa yango te nde toye boye toya tu mosusu mpe kobota ebele. Les amis de Moïse nazi kutumba base ngai mama Luzolo kwa Nzambi. Ah oui,
à travers initiative oyo pesa esengo na ba maman bondi melanga kendeko Moïse Mbui apesi un message clair oyo etalisi ete promotion ya mwasi ekoki kose limite kaka na ba discours ya pamba te to pe na ba date symbolique ya pamba kasi esengeli eyeba kos'inscrire na kati ya ba action durable pe impactante yango wana ba mama ya ngaliema batondisamaki na sai na ntima. Et Salema Kibongo, na présence ya secrétaire général au transport, Monsieur Perron Kessana Moko, Oyayaki ko représenté le VPM ya transport, Excellence Jean-Pierre Bemba, na cérémonie officielle, ya lancement ya projet de construction, ya station d'arrêt et de repos de Songololo, kuna na Loufou plus précisément na province ya Congo central, sous le haut patronage ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Nayango, lancement symbolique ya ba travaux oyo, et Salema qui avec impact et idéologie et pas ya secrétaire général le Pierron Kessana na présence ya gouverneur ya province ba élément ya la police pe ba personnalité ya ndenge na ndenge talatina na maloba na ye monsieur Pierron Kessana ayeba kibongo ko remercier chef de l'état pour na ba effort nyonso o yazali na kati ya ko fournir en faveur du désenclavement du territoire national à travers le développement de l'infrastructure et surtout que le projet Oyo ezali constitué avancé moko très majeur pour la province du Congo central. Je suis venu ici sur ordre de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, qui m'a donné l'ordre de venir participer à la cérémonie des travaux de cette première station d'arrêt et de repos à Songololo. C'est pourquoi je suis là. D'après les experts en la matière, les travaux vont commencer aujourd'hui parce que ce n'est pas la pose de première pierre, c'est le lancement du début des travaux déjà dès ce soir. Après notre départ, on va commencer les travaux et qui vont aller jusqu'à 13 mois. Après les experts le savent. Bosimba pebe bake, projet Oyo, ezali bongo ko prévoir ba espace de stationnement, ba voie de circulation aménagée, restaurant, guérite ya sécurité, ba commerce, ba bureau administratif, clinique, ba toilette publique, pelisou sous station moko pour na ravitaillement ya carburant. Voilà pourquoi lancement ya ba travaux Oyo ezali ko marqué étape moko très importante na politique gouvernementale Oyo ezali ko viser renforcement ya ba infrastructure ya transport pelisou sous amélioration ya ba conditions de vie ya population. Kaka ndenge balobaka mwana suka aliaka ebele bondi melanga que Lion Tabernacle Oye kamamaka par le révérend pasteur Moïse Londa kuna na ville ya Lyon précisément na mboka ya France ba bénéficia qui d'une onction très particulière à l'occasion ya tournée ministérielle Europe. Oyo le loin de Dieu, le révérend pasteur Barouti Kalala Carlos, Baki Selaye boule de feu, Aye Baki Bongo Kosu Kisa Awana Lyon Tabernacle Mokola dimanche 12 avril 2026 Oyo, avec impact et idéologie, toujours na Mamana Likambo ya Motuya, Oye Lobi, le Dieu de mon père est vivant. Elle n'était pas une femme légitime. Dieu l'a fait la grâce. Dans le désert. De l'eau est sortie. Tu peux imaginer. Dieu lui-même. Dieu les a rejetés. Mais pour le sang d'Abraham, il a fait sortir de l'eau. Ne regarde pas tes situations. Regarde à la personne qui t'a appelé. Les gens de ce monde peuvent faire n'importe quoi. Ils verront seulement tes défauts. Mais Dieu voit tes qualités. C'est que personne ne peut pas voir. L'agneau immolé n'était pas mort à la croix. C'est faux. L'agneau immolé était mort avant la fondation du monde. Amen. À la croix, c'était l'accomplissement. Toi aussi, l'accomplissement doit être dans ta vie. Lui, il avait déjà tout fait.
Et c'est ici dans le monde que ça se passe. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Bato balingi yo te. Les gens ne Ba t'aiment bolinga yo pas. kaka te. Non, ils ne t'aimeront pas. Po yende se alinga yo. Parce que lui t'a déjà aimé. Mutu mo kolingo lokola Jésus azate. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Akozala pete. Il ne peut même pas exister. Mais toi, ça a confiance dans Dieu o abenga yo. aie confiance en Dieu, celui qui t'a appelé. Parce qu'il connaît tes péchés. Tu connais tes péchés. Je le dis souvent. Tu étais tombé à 8 heures. On te critique à 16. À 16 heures, on te critique. Ne pleure pas. À 11 heures. Toi, tu avais déjà rencontré Christ. Il t'a déjà pardonné. Ils ont raison de parler de ton passé. Oui, tu l'as vraiment fait. Mais c'était à 8 heures. À 11 heures. El Shama. Sabaoth. T'as rencontré. Il t'a dit, je t'ai pardonné. Même si les gens parlent de ça, ce n'est plus ton problème. Ces voleurs à la croix avaient réellement volé. On l'avait réellement condamné. Ils avaient raison. Mais Dieu lui dit, aujourd'hui, tu seras avec toi. Tu seras avec au moi. paradis. Au paradis. Ça a effacé tout ce qu'il avait fait avant. Tout ce qu'il avait fait, la parole de Jésus passe sur la terre, on pouvait montrer la maison qu'il avait volée. Mais de l'autre côté, il n'était pas en enfer. De l'autre côté, il était dans la gloire. Abraham, séjour des morts. Séjour des morts. Sarah, séjour des morts. Séjour des morts. Pauvre Lazare, séjour des morts. Séjour des morts. Mais les voleurs, il n'est pas passé par le séjour des morts. Il était dehors lorsque Christ était en train de sauver les gens. Lorsqu'il sortait Adam, lui il était avec Christ. Lui n'était pas entré au séjour des morts. Mais il était voleur. Mais la grâce est plus forte que le péché. Mais la grâce est plus forte que le péché. Il est arrivé là-bas comment? Parce que si quelqu'un veut rencontrer le président de la République Fachi, il faut avoir l'audience. On accepte aussi. On te donne aussi le rendez-vous le jour. Mais si on te voit déjà avec un président, on ne peut plus te demander le rendez-vous. Lui-même, le rendez-vous. Et les voleurs, Jésus, c'est la justification. C'est la justification. Sanctification. C'est lui la sanctification. C'est lui le baptême du Saint-Esprit. Quel est le jour où les voleurs avaient accepté le message? Mais il était sauvé. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est plus fort. Et plus fort que tout ce que nous avons fait dans la vie. Si Dieu te connaît, moi je ne peux pas t'enlever dans le liste des enfants de Dieu. La valeur d'une personne, ce n'est pas d'où il vient. C'est la qualité du Dieu qu'il a. Au Congo, on dit, si une personne vient ici en Europe, apporte-moi Mungusu, apporte-moi les aliments de l'Afrique. Mais si seulement tu peux voir là où ces poissons-là proviennent, c'est dans la boue. Mais toi, tu ne manges pas la boue là. Toi, tu manges le poisson. Tu vas laver cela et ça sera propre. Lorsqu'on verra ces poissons-là, on ne dira pas que non, ça vient de la boue. Toi aussi, tu viens de la boue. La personne qui connaît ta valeur, c'est la personne qui t'a aimé. N'aie pas peur. La grâce de Dieu est plus forte. La grâce de Dieu est plus forte. Les gens t'ont beaucoup négligé.
La robe ne t'amènera pas au ciel. Oui, moi je suis la sœur du message. Je mets que des robes. Je suis naturel. Cela ne peut pas te sauver. On vous a menti. On vous a donné des lois que vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants. Oh, il faut mettre seulement la robe. Je ne suis pas contre cela. C'est une bonne chose. Il faut mettre des robes. Mes robes. La robe entre aussi à l'hôtel. La robe vont aussi dans des boîtes de nuit. Oh, la robe fait tout. Tout ce que les gens mettent des pantalons là font, même ceux qui mettent aussi des robes le font. Mais il y a une chose qui n'entre pas à l'hôtel. C'est le Saint-Esprit. C'est lui notre guide. C'est lui notre guide. Si tu es rempli du Saint-Esprit, cela te montrera comment te conduire. C'est lui qui va te montrer comment se conduire. Beaucoup de gens ont laissé le message à cause de la loi. Mais la personne doit rencontrer Christ. Si ton enfant rencontre Christ, tu n'auras plus de difficultés. Lorsque tu lui donnes des lois, tu auras beaucoup de problèmes. Mais si Christ le rencontre, c'est lui-même qui va le corriger. Mais son erreur d'aujourd'hui, ce n'est pas celui de demain. Parce que Dieu lui-même va causer avec lui personnellement. Même si tu parles avec lui, tu ne connais pas aussi ses erreurs. D'autres aussi, tu ne connaîtras pas ça jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais Dieu connaît nos erreurs tous les jours, même heure. Tu dois rencontrer Christ. Tu dois rencontrer Christ. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est le Dieu de Branham. C'est le Dieu de Branham. Le Dieu de Barout. Le Dieu de Barout. Il doit aussi venir ton Dieu. Botika na yebsabino ke nyonso awa elekana ki kitoko pe elengi kaka ndenge bokoki komona na bilili intervention ya l'homme de Dieu Baruti Kalala Carlos eyebaki bongo kobondisa mitema ya bato ebele awa et surtout molimo mosantu na Nzambe Tata ezalaki au rendez-vous po na kosala makambo minene kaka ndenge bokoki komona po TV za radio te